C'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bien-aimé, sois reconnaissante dans la vie, la reconnaissance élève. La reconnaissance n'est pas de ce monde, mais biso ba Christo, tous la reconnaissance pas ya batu. Ata asala bola moko reconnaître. Na ligna reconnaître ndeko moko na contribuer na ministère nanga tant suye pa ebinete. Donc azandeko tukuta na briske ayipsinga pete kaoya car en aéroport on a mon yambele lingai to yene pas avion mo par la grâce de Dieu, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué dans vie dans ministère. Reconnaissance c'est un élément très important, un élément très important. Yemoko to rope sanaka mbote leki na mais reconnaissance c'est ko obligé na reconnaître donateur akayo d'une manière ou d'une autre bien aimé dans le Seigneur. Tozana mukilo so mutasalio mabe moko ebolamu na eza 9 mais muto simbi no ka mabe moko wana obosani bolamu nyonso asala yo ndeko nanga ona ina présenter bino église to sambela pe pona inde to sambela pona bande mususu asunganga na ministère oyo mam na olo beza surprise pona ye parce qu'il a dit que c'est mon frère et le kanango menga na oloba il a beaucoup contribué moto kwa arriver ata na bolima nzambe ta mosika muketo ko malelo o ya lobi nzambe mutayebi tango ba télévision so mona so ba YouTube izalaki penza na mute bango baza parmi bato babanda ba télévision monde le ko mebele YouTube eza bango donc biso pe to kanisa te to ko sala ngo mais to bandai ko leka pana ye na nzela ba papa rabi bande ko bokos bato belé lelo baza na YouTube ba leka na nzela na ye. C'est bien notre frère Didier Masuki. Papa Didier avec beaucoup de respect sur côté les mains. S'il vous plaît, Koya Liboso place yo. Bande on a tellement penza reconnaissant. Mutema nanga ezoko imposer nga na reconnaître. Donc papa oyo soki nzamba pesi nga bino lelo lokola bana aza pa bato ba contribuer na ministère tozala mwa mingi so tombo mi obosi na bato ba contribuer na vie na mais na rappeler liso likamu moko na vie dem suya bosana tant to bandi ko yeba na mwa muke na ba producteur nako na Suisse nzamba kanise papa Remi Kilola ba producteur lokaba major bisadi de belé tant to bandi koyeba na mwa muke na poto ba YouTube ezaki penza te moto aliboso pambolanga na costume ezala papa donc po lelo temps mususu ndeko mwa ko kansanga po nazali pamboli po na yata na chaussette mais moto aliboso pambolanga na vie nanga ya elamba moko uta poto na nzela musalo tozoteya na télévision c'était ses frères donc papa makambo na oloba tebele bakoloba mote fo alinga laksa ya déjà danger tout et tout mais tozoloba parce que nzamba zoko imposer biso tozala reconnaissant moi nazala reconnaissant pa ya ba parents zala reconnaissant et pas ya maman papa bakomi bandoki lelo ba maman abota yo zala reconnaissant respecter ba boti zala reconnaissant mutasala bola muzala reconnaissant papa Didier liboso etumbelo nkolo ngana peso merci. Merci Penzana Oyo, okoye kosala na ministère oyo lelo. Ota musokuta musala oyo na semence moko na musala na yo. Usalela nzambe na musala na yo. O lelo nzamba changa pe na bitema bato. Donc nazolo balokola frère na o de tout mon cœur papa. Ouiti Suisse ozala awate, mais nazolo bano de tout mon cœur. Un grand merci. Lole kanisa yo atana ko sala manga. Merci mingi. Étant papa dit d'Azabo to ensemble la pona bande nyonso ba outil étranger. Outil libanda ka ya Congo, atana Brazza, outil partout bana nga boza awebele, bo honorer nga mingi na libanda.
tokutani neti ba mama Adrienne azaki nanga na activité nyonso na sali et nga na komi après 2 jours ya ko mama Adrienne ko poussa aussi bande ko nyonso ko poussani au étranger to sambela pour na bino merci mami